naza un petit commerçant, naza un grand commerçant, naza un petit commerçant, un débrouillard. Nazo teka pièce na libende, nazo somba moi mutuka na ngai na panzi, nazo teka pièce par pièce pour na ko aider pe bato mususu bazala moi moyen ya possibilité ta TV. De Banza London TV avec des Bruno original. Pièce de chance. Pièce ya mutuka. Donc tokocha lokola mutaza na problème à rédacteur. Rédacteur ne kufi soit disant na nzela, soit disant ou bien quelque part. TV. De Banza London TV avec des Bruno original. Na celle qui bouge chauffeur taille belé. Donc ce qui n'a bandi ko bête là ba histoire on a moi temps ko leka. Mais yebaka nga na celle qui bouge chauffeur na sali tourno na nzela entre Chikapa Mbujimai ba Mwanda TV. De Banza London TV avec des Bruno original. Bienvenue à votre émission 100% Star, une émission socio-culturelle qui fait la promotion des célébrités. J'ai toujours dit, tous ceux qui ont à dire dans cette émission, tous ceux qui traînent les foules derrière sont les bienvenus dans votre émission 100% Star. J'ai aussi dit que cette émission n'est pas l'apanage des artistes et musiciens, mais aussi cette émission ne se réalise pas seulement que sur le plateau de votre chaîne Canal Kin Télévision. Partout où on nous appelle pour nous entretenir avec une célébrité, pour nous entretenir avec quelqu'un qui draine les foules derrière, en tout cas Tokitaka, pour que nous puissions essayer de parler avec ces derniers. C'est samedi, mesdames et messieurs, je veux recevoir quelqu'un qui n'est pas artiste et musicien, mais c'est un mécène. C'est un mécène aussi, c'est un homme d'affaires qui a une célébrité, surtout au niveau du district de Moamba et de la commune de Lemba. Nous allons essayer de nous entretenir avec lui, pour qu'il puisse nous parler de son secret, pour qu'il puisse nous parler en tout cas de toute sa vie et du métier qu'il est en train de réaliser. Nous sommes ici quelque part dans la commune de Lemba, sur l'avenue Luboudi, numéro 87, au flat, au bon coin, chez le boss Mada, que nous profitons pour saluer et présenter nos condoléances au boss Mada, en tout cas qui a perdu son grand frère. Nous sommes là de cœur avec lui. C'est ici que nous sommes en train de réaliser cette émission 100% Star de ce samedi 24 octobre 2020. Merci donc à Freddy Takidi qui est à la prise de vue. Merci à toute l'équipe de Canal Kin Télévision, MC Biamavinga, Joël Pembele, Samson Ilunga, Guy Poutou, en tout cas toute l'équipe de Canal Kin Télévision de votre émission 100% Star. Je vous salue. Je crois que vous allez passer de très très bons moments avec mon invité parce qu'il a l'art de parler. Il parle bien à l'Obarapé Mingi pour découvrir Yango dans cette émission où il y a entrevue au Toza Osala Naye et Longo. Je vous présente mon invité, la star de cette semaine, c'est M. Denis Kouzatuka. J'ai bien dit Denis Kouzatuka, qu'on a surnommé LG, le GA. Il a d'ailleurs les polos écrit LG. Torobé Tamasono, Namosogi, et ça, ni pour découvrir davantage. Oya Outayi Kosala, Oya Zakosala, et Oyo Arosala, Nabamikolo et Sali Koya. Alors, sans plus tarder, Freddy Takedi, je vais déjà dire bonsoir à mon invité, Denis. Bonsoir. Bonsoir, papa Fabrice. Bonne santé. Ah. Qui m'est allé dans mon école à LGC qui m'a sauvé bien. Ah, qui m'a sauvé mon agada. Ils ont LG, on a payé mon LG. Ok, tu écoutes na yo poto sur la pro en tout cas dans le niveau commune à Lemba et puis dans le district à Moamba. Comme on a eu ça au Kende, comme la célébrité Makasi, to mais dans Solana yo. Alors bateau ba otala yo ba découvrir yo ata o ba yebi yo mais ba yeba o bien des présentations de Rosanini. Combo na yo place au outil tout ça. Bon, combo na ngai Denis, mingi ba yebinga na combo Denis. Combo yebani. Mais na cadre musala ba benga mingi LG. OK. Musu ba benga PDG. Nazana nga un débrouillard. On a débrouillard ka na teka ka mo libende na ngai. Na bundaka nini mobali nyonso bunda oyebika système mboka oyo soko bundi te mabolo yango to bundaka kaka nasengaki tokutana ensemble toyeba nini toko développer makambo mosala ngo yo po découvrir nga nini nasalaka ndenge ezalaka kaka mais outi wapi te bon pas na ngai juste eza na matete mais mosala na ngai eza na Lemba
naza na Lufira avenue Lufira na face ya Kazba esika maison ngeza ozaka mona kin congolais oh bien 100% pinda donc ndenge oza 100% star on a 100% congolais. Voilà, merci beaucoup Denis Louzatouka. Denis les géants ça veut dire LG les géants. Alors lelo musani oza kusala bon na moment où naza un petit commerçant nazo ba grand commerçant naza un petit commerçant un débrouillard nazo teka pièce na libende nazo somba moi mutuka na ngai na panzi nazo teka pièce par pièce pour na ko aider pe bato mususu bazana moi moyen ya possibilité ta kosoma biloko pa ba Nigeria quoi yango biso toujours ça là mais on appelle un mécène culturel aux alapena ba musicien ba yé ko ba yemba yo ko ba yo tout ça ti nazana ba mi nazana ba camarade ya oui ba mi to ko kumbate to za bato to za ba mi comme neti moi autant ba komboza te mais autant no ko za to za ba camarade oyo balingaka ngai ndenge yo po lingi ngai ndenge marabat nyonso balinga ngai aza na posa na ngai to développera kaka naza na ba camarade ba musicien naza na ba protocole naza na bato ebele makambo ebele naza na bango makambo ebele oza kosala très bien. Alors otoyebisa biso mama bendawa finalement à part que mécénat toko boza commerçant oza pe homme d'affaires oza mécène oza na makambo osalaka otoyebisa biso mama libende za nini libende za pièce d'échange pièce ya mutuka donc tokocha lokola mutaza na problème à rédicteur ne kufi soit disant na nzela soit disant ou bien quelque part akobenga ngai soki abengi ngai na kosala effort na komemela ye pièce tina ndako na ye soki moyen ezali ye moko mpe akoki koya natekeli ye rédicteur na memeli ye donc kombo ya libende mais pourquoi omipesi na makambo wana mpo na vie na yo tu pouvais faire autre chose otangi baklasse okosala no makambo su na babureau tout ça mais pourquoi attachement na yo na mombongo oza kosala na commerce oza kosala Laurent Fabrice oyo toyana kisasa Congo soko bundi te eza na moto mosu akobundela yo te ngai vi na ngai mingi eza libende vi na ngai eza libende ngai nauti na kiboyi chauffeur nasali kiboyi chauffeur temps ebele donc soki na bandi kobetela o bahistoire wana mwa temps ekoleka mais yeba kaka ngai nasali kiboyi chauffeur nasali tro na nzela entre Chikapa Mbujimai bamwanda partout en tout cas natamboli na mosala na ngai kiboyi chauffeur natamboli makasi donc namonaki eza lokola domaine na ngai nzambe apesi ngai jamais nako négliger domaine na ngai tellement naza déjà na domaine oyo nzambe apesa ngai na souffrir mingi na banzela nasali mpenza ndenge mobali asalaka na bundi likolo ya bacamion kodécharge kolala libanda kosala bapièce donc mécanique nyonso na adapta oka na nzela liboyi chauffeur donc na travaille mingi yango namonaki no naza na domaine mosusu nakosala te lokola nzambe apesi nga déjà grâce ya koyeba déjà mwa clé mwa ya kosala mwa makambo mosusu nakolinga nakoma ménisier te quoi pour ça nakoma ménisier nakobungisa déjà histoire ya vie na ngai bien sûr déjà nakoma maçon esimba te yango na préféré kaka domaine na ngai na développé nango donc nzambe apesaki nga mpe grâce nayaki na sous-région po biso oza bato ya sous-région na mayadi nalemba na mayadi nayaki wana nakutanaki na baninga na ngai bamasudi barei bapegi bapesaki nga mo baide mwana mai ti ozosalasala mwa porteur na kati ya sous-région boza na importance te fo luka moyo créer oza mo courageux obunda oyeba ndenge nini okotambwisa histoire ya vie nao yango mpe nasalaki effort nalukaki mwa kaka ndenge ezalaka kaka yo oyebi courage kaka mobali nabundi mwa libende mwa nini nakozwa place moko omoni na parquet alliance frappe na nsima alliance wana pa mama Gina na lipango na bango bapesaki nga ma place mo nabetaki yanga bon moninga nanga mpe mama Gina mwasi ya président Pascal yo oyebi déjà donc nazali na choix su te apesaki nga mwa espace moko nabetaka mwa ngare moko mwa ngare kaka moke nazotya mwa baboulon na batole kaka nabetaka ngare kaka batole mwa baboulon mwa biloko ya mike nakendeke na baparking nayaki débrouiller na bamasa na biso ozali na bango baboyi chauffeur moto okozala na mwa libende moko to otekela ngai masa mpe oyoka te si ozwi na maison obwaki mwa moke donc tozodéveloppe malembe bon namonaki kaka na place wana mama Gina apesaki ngai tellement mpe na domaine na ngai na courage na ngai donc esengaki nzambe apesanga mpe mwa grâce nakoka kosala makambo oposa motema na ngai kokai kosala
wana kozala ba 2015 2015 do bandi makambo donc 2015 pena donc ndena bandi histoire à vina kalate donc même na 2015 yango donc nako baka na 2015 muninga na ngai fonfana kulanduka ouais mutayaka avant kutuna osala na eloko wana amemaka nga na église pas pasteur na ngai Thierry Kilapi la transfiguration esika vraiment na source pasteur na ngata ngo yo chrétien de osala munene kola na ngate yo soki mona net mambrier o musali na nzambe soko na tshalo buku na otela ouais LG alors pasteur na ngai mbaki na bien mbala liboso to kutana na ye mais alobaki mo makambo belé vers ngai donc pasteur na ngai Thierry esika zali na pamboli yo zalaka ndenge ozana donc assemblée ngai mbala liboso a prophétiser maloba ya kitoko oyo ko sala na vie na ngai donc ti lelo maloba nyonso ya lobaka donc na vie na ngata moko ebungite nyonso zo kineka normal lelo ratate donc loko mo ratate ti lelo nazaka na kati ya configuration nazaka pembeni na ye alors makambo nyonso eleka bien ti lelo na ye kolonga wana esika mpa mama Gina pour le moment staff eza sikoyo na avenue Lufira moi opesa adresse eza te pour l'importance te dans avenue Lufira donc makambo nyonso ekende normal ezokende bien au lobby au bandi on pratiquement presque na 2015 l'autre en 2020 ça fait 5 ans mais elo moko tozo remarquer nga pe naza mwana lemba ce que nous sommes en train de remarquer depuis bazo loba aujourd'hui ascendance moko ya kosakana te c'est-à-dire makambo qui est rapide trop toza ba ndeko peut-être basali ba 10 ans ba 15 ans ba 20 ans aux situations na bango sur le plan ya commerce ou bosalaka ils ont changé te mais yo on dirait au double penda batebele secret na yo zanene kisi na yo zanene orala kisi moko boy to limisaka kisi ezate to lo ba vérité ya oza 100% kisi ya vie ya mutu il faut koyeba kosolo na bato kisi ya mutu ya liboso il faut koyeba kosolola nga na mobola na koyi na famille pauvre fo nayeba mpe Laurent mpe aza na problème po soki na mitali kaka problème oyo yanga na ata na Laurent te esimba te tozala na bacommissionnaire baza ebele moninga na nga kokoya boye aza na mwa difficulté moto piese okomenga na biso te pianga $10 te mona mai etalaka nga naza na $5 okoboya te okopesa etango aki wana eske na mbala nsima ozongela donc na vie faut que yeba kosolola mais secret na yo mais secret yango nazoyebisa yo faut que yeba kosolola zala na moninga nyonso ndenge ozalaki mpo ngai naza na bacamarade nyonso baza na basous-région na bakamba moninga ya mbala bango bato memanga na sous-région oh kamba napesi bango mpe bambote bango bato memanga na sous-région seke yo mpe oza bebe na makambo yango te nga mpe naza bebe donc naza bambiaka nanga bamasudi baza wana bango bato bakomisanga na kati ya bamasolo donc bango tu nde baza na staff nga naza bebe donc naza mwana bo tellement bango tu nayebi baza bambiaka nanga jamais nakoki kosala neti na mamata liboso na bango nga na kosalaka nini fo na mikita oza mwana na ndenge oyo bandi na 2015 les autres babanda kala mais surtout tel lelo na ne terme ba réalisation na terme ba kamunenge mati oza mwana te nazaka mwana nakopomba te nazaka mwana bango bazaka bambiaka donc moto déjà banda histoire afongola nzela liboso ne jamais ko négliger il faut zalaka toujours na sima na ye nga nazaka na sima na bango yango moni makambo na ngai ezokende liboso pourquoi nga nazaka na sima nazo reconnaître bango ata mokolo moko te neti nakopesa exemple ya rei ngai nazosala quelque part nakozwa mwa badifficulté naoya mpa na asumi ngai bongo lelo oyo ngai naza na eloko nakoloba liboso ya rei jamais me bamasudi bango nazoya na terrain nazotelinga na terrain ça veut dire bienvenue Massamba que je salue également bienvenue Massamba motema ya mama Pasi Odia apesi bango bambo mamundele oui donc tinga na ye na kati wana baninga na nga bayambi ngai jamais nakozala grand vers baninga wana donc fo nazalaka mutu moko ya komikitisa na se na bango donc oyo bango bakoloba na nga na kotosaka donc eza eloko moko te oyo bango batikala koloba na ngai nga nazala likolo bango jamais bango baza lokola balide mpo na nga baza lokola balidere akoyebisa ngai babiloko mosusu nakende kosomba te rei ndenge nini nalingi nasomba eloko moko boye eza na prix boye nasala ndenge nini akopesanga toujours ide pourquoi nazaka na se na ye nakolinga te naleka po so naleki eza bien te naza na eloko te nga na débrouiller bango deya baza bambiaka liboso na ngai fo nazalaka toujours komikitisa na bango
Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. 100% star de ce soir, le soir pour vous. En tout cas, c'est un mécène, c'est un commerçant, c'est un homme d'affaires qu'on appelle LG. Donc, il est mieux connu sous le nom de LG Denis Kouzatouka, sur la naïe, Makamba, il y a Vinaïe, parce que, comme je vous ai dit, pour notre été vraiment à commis célèbre, dans le niveau à commis à l'Ebe, puis dans le district d'Amoamba. Et je crois que Nabara qui ça mobimba, parce que beaucoup de gens s'affluent Bayaka vers la maison de Zali, vers Yazali, pour assolar bien, azobete la biso, parcours à Vinae, azosoa na biso, Moussa Nae, Ndenge Asalaka. Alors, LG, dans le niveau Tokomi, au Kangami na Moussalango, jusque-là, dans 5 ans ou 6 ans, au Bileza, je crois qu'il est positif. Ceux qui n'ont lobby ma B et vous allez appeler ma B minutes. Ma Geza TV, photo PC là. Moussa na biso, ils ont bien. Yo moro yeba n'ingi à Boussonia. Donc Moussala nous sommes même maman à Tegangouba. Maman la biso mingi ba police sur un bon mapa. Mais tokoli lelo. Au moins maman za koteka mapa ya 500, il y a 2000 francs, mais lelo moni ba se retrouver. Vous comprenez? Ni mo pe biso tozali. Na Moussala na yo mo so zo ngo sérieux. Ozo ngo sérieux, ozo be loko na zo somba boye et ko pesa nga boye. Tokuta na pe na ba problème. Oko somba pe loko mo boye ata ya $50. Oyo ko zo na $30. C'est toujours la réalité. Oui, au gros, on appelle le $50, aussi on peut $100. Toujours ça, net moi bingo, n'est pas bête, n'est pas boire, les lots gagnés, le lot perdre. Donc la canne n'a pas de difficulté comme tel son le bien haut et vous allez ma case. Donc ça les a bien. Moussa la gaga, ngai mogo na pesa mon respect, ngai mogo pe na to sango, marne sur ça. Mais on reconnaît à toi LG Denis Kouzatouka. C'est quelqu'un qui parle trop. Mais la vie, il faut que le bas. La vie, il faut que le bas. Mais trop. Non, mais quand le bas, il a bien. La vie, si vous allez, il faut aller bailler El Jazawan. Ah, mais comment? Il faut que Mibima. Naza Moutarouba Tamate. Il faut que Bima, les Siga Baninga na Baza, même na Bafet, Mimba Ben Sanga. Il faut que Tiende na Salamo Basen, na Bina, na Laksaba camarade, tous allés en vie. Pour le bien, il paye vanité. Donc, c'est un manifestant. Très bien. Alors, la difficulté nini LG oyo bado bani musalo yo 5 ans ou 6 ans au commune à succès commis célèbre Marambe Mathieu Belé. La difficulté nini no côté na moya makasi. Bon, au côté na ranamo. Pour la difficulté ça moi passe. La difficulté na biso mingi za kana ba patron. Patron ko ya uzo pièce. Patron Zanani, la monde n'a vu. Patron, ouais, vous sommes dans les locaux. Vous sommes dans les libéraux. Quel qu'il soit, à taille le ken en bongo. Il y a un patron dans l'œil. Mais il y en a pas dans l'œil. Il y a un patron dans l'œil. Pas écopé sans l'œil. Il y a un localité. Il y en a un patron dans l'œil. À cause de vos pieds, si vous y avez un on a celui qui a mis au côté de l'œil, on peut se mourir. À Kenda, à Ziza. Tout ça, le problème est belé, surtout, les commerçants, il y a un patron. À cause de la pièce, il y a un pour écoper son bon, comme il y a toujours un problème. Ce que bandiko loba boyo ko bango bazana bekiri moi na nazem poli moi na nazaboy na place yo so to mikitsaka kinde mukolo zambongo yo ko pesa ngai donc mingi ba difficulté on ngana surtout ngai on ngana kutana mingi on ça même bien na ba souvenir des mauvais comme des bons na musalo bandiko sala bon to ba non na mauvais voilà utayina na dernier na betu de l'histoire finalement kazaki un beau chauffeur na utayina za ene le côté bon, le temps où on a pissé même grâce à la TV, c'est déjà normal. Ouais, c'est un bon souvenir. Oui, oui. Déjà, c'est mon année. Nous sommes un mauvais souvenir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ils appellent LG, c'est lui notre invité de cette semaine. J'ai toujours dit que cette émission est un apanage. Il y a artistes et musiciens. Mais artistes et musiciens, ils vont encourager trop. Il y a un moment où on a 100% star, mais tous les pasteurs, tous les religieux, tous les domaine. Ceux-là, on a célèbre dans le domaine. Et que drainera foule, on a la succès, on a la célébrité, 100% star. Et ça, on a pour nous, il y a l'autre, on a Lemba sur avenue Lubudi, numéro 87, chez les boss Mada, dans Flat Hotel Les Bons Coins, place où on a pour enregistrer émission Oyo, na invité Nanga Scott, comme la deuxième et dernière partie, LG. Papa, Laurent Fabrice, 100% star. Voilà. La relation est bien abattue. Ah, Nazam toi.
naza mutu nakoloba po babiba bobeba na fort bato ba bende bato ba commerce bobeba na fort na ba terrain na bino na musala na bino kobeba naza na ba sens ebele ami na ngana ko par exemple neti kamba ayo uza pièce pa na ngai akina ngwa teki ayi na mbongo te oluka nini mama kelele mais pour na nga bon naza mutu nakoloba naza parfait te mabe ezanga te tobeba na kaka kobeba na ndenge mabe te tokobeba na tongo mais na pourquoi tu es tout bongisi pour tous dans le même domaine tous dans le domaine mususu te pour aucun décision mususu te oluka ngai yo pour oluka ngape na oluka ngai ya za na besoin na ngape na za na besoin na donc kobeba na za penza tokocha ya makasi vraiment te ils ont kobeba na kaka mukimo selon ba source d'absolution d'information de pour tu oloba que aux chrétiens oui na sambela yo za muta satan non non jamais mais ba tout souvent ni mangote bon est-ce que c'est normal on a wolo yenge trop yake ngana za muta vibrer ngana vibrer aussi ba on bato ba ni mangote soki ndimi ngate tikala na position mais ngamo na yebi chaque dimanche na ngana kinana montagne de transfiguration pa passer na ngacheri kilapi na za wana pe na kuzalaka wana soki ngomo na ngai oui to ulanda biso tokolo bakeli nyonso oyo deni kozatuka azala ngo lelo eza nzambe donc d'après le gars de solo mo bula zana mo singa luketo nala rutuna ba question te boto moni monter na yo ande moko sakana te monter na ngana biso ezaka ko solo la yeba ko vana na lora yeba ko vana na muninga na ngai zala boye to beta masolo to melaka mo alike na biso za mabete soko meli mo eloko na siko za moza musumu chaque dimanche au kutana na prière nazali ce qui aux autres mais pasteur na ngazali ko benga ya webisa ono wana da mundimi na ngai moi mundimi te mais moi na ngai Laurent Fabrice merci beaucoup donc et ça très bien donc Nzabira Mkasala en tout cas azo sala na kati ya LG de Nico en tout cas et ça la très bien mais LG selon l'information dessus vous avez trop matérialiste bamitu kebele bandaku mais je te dis on a la vie privée non non mais on est à 100% tard non 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 locataire non locataire na ngana locataire ozoboya ndeko loba te na ngana locataire naza piéton mo te na yina moto non na piéton wana je kizenyo zoko te naza piéton na yina moto yo moni moto te na yina moto naza na banda uti na ofitela na ngai mais babo lingi ba mituka mingi ya luxe fait du te biso to na la kisaki na bande na uti na monde nini monde nga na uti na monde na difficulté pourquoi pas na bosepela très bien biso zo kia to fandia ozo voyager Chikapa kisasa pour moi Chikapa va foutre $50 seulement peu ozo nyoka ma souffrance bon temps to za na grâce ya yemeko to sepela te to za na grâce ya nzambe ah grâce ya muto ko tshela nga point zate na bika pa grâce ya nzambe passer na nga bondela air no so pona ngai azana soki na la télévision soki na zokosa passer na nga tsheli kilabi lobala maman Hortense moi c'est pembe maman na ngai ya motema oui bango nyonso bachaka mabolongo papa de nzamba pambola o kende liboso nazana babiloko na sala o lelo nzamba ko kanisa ngai next na tonga église tonga temple monene na tongela bato ba pont lelo bato ba katsaka ba pont wana ba réaction na o comme oyebi ngo yoka kama solo na katsa ba pont na boyaka na ngande TV lelo bato ba katsaka donc ça dit pont pour aider population à titre individuel ouais naza un simple cabo et ça ba grâce nzamba tchepa na nga il faut pas na manifestant donc ils attendent nzamba pesa nga grâce na kina ona babar na kina ona botelite apesa nga pe grâce et moi on a pe un jour na misabat ata le no uzalate mo grâce wana ya pesa nga moto pe ma ako sepela na très bien est-ce que vous rappelez na association na bino ya bino ya bata mabende ba commerçant ya sous région tout ça et puis ozana ni na kati ce qui est là te tozaka na président na bisombambi Alain Mbambi bon pour le moment bon nakolo ba tozana na association ouais tozaka na moninga na biso moko mara azali directeur ya PDG na Mada on a benga Didi Kinoni ba Didi Kinoni si ba kufa me Mada tikala ya tikala Didi Kinoni ya zalio ya ba mote pour kufa la façon bon basila on a zama na bango petit na mara utalandela raso quoi problème en tout cas to sungana
c'est les gars normal. Les gars normal. Ok, c'est bien. Batu bazo reconnaître na yo que c'est karamingi. Ozalaka bien na batu. Oidaka batu ebele. Na bit nini. Wala ka mate ya pasteur Thierry Bende. Te, mais ngai moko tellement na routine na vie ya passe. Fona yeba passe ya muninga. Tango yo yebisi ngai. Ah, muninga na ngalebi na lia kite. Na osani. Faut aider. Fona aider. Pour nga na routine déjà na mondo ya zanga pina zalaki wana. Donc na yebi passe ya muninga. Il faut le songa pe muninga na ngai. Très bien. Est-ce que un jour au tika musalo do ça? Bon, wana zama bimisa nzambe. Wana question le faut luka nzambe tuna ya. Pour nga nazana nga mutu ko. Et au moment après que ceux qui marambe bâtir comme sous ma cage sotongi ba immeuble ba nini pour somme ko là que non atika ma. Domaine na na rotika ngote. Pour nous la fondation. Même bana na nga nazana mwana nga mobali. Azawana. Oh, initiation déjà. Oui, azotika la wana. Pour nga shiki masole mati ou bien na vagine na nga yena otika la wana. Déjà tout ça na baleki, ba petit na nga ba die, ba Kennedy, bana oya ngai bazawana. Nazoluka na sala bango pour lobby atanga na zate bango batika la toujours na poster. Très bien. Merci beaucoup mon invité LG Denis Kozatuka. Donc nous allons continuer sur l'épisode. Justement, il y a rappelé na téléspectateur Nabino qui est une grande marche de santé. Ils ont organisé, ça sera le dimanche 29 novembre 2020. Dimanche 29 novembre 2020 à partir à 9h. Tu écoutes à la gare centrale, ton marché, ton tamboli makolo. Tina super lemba. Est-ce que tu revends pour la Rukabola, moi copo. Alors, marche les a organisé par structure Otobengi, les amis de Laurent Fabrice Balsomi au Nazali. Les amis groupe WhatsApp Nabiso, les amis de Laurent Fabrice Balsomi. Batapé Sanga, bat conseil, bat bazarananga, bat basutenanga. Tout ça pour organiser marche de santé wana. Donc, au Sengina, Ndekonyoso, Oya Sepelara Musala, tout salaka. Oya Landara Laurent Fabrice. Ngayo nazali na bebiso tout au sala rappel à sepelaka qui n'a pas ça y information aya participer na marche de santé wana polo ezana 12 000 francs congolais. 12 000 francs congolais c'est rien. Au sommet polo na yo to pesi yo polo et puis au marché na biso ti place pour rechuter et ce to revendre to kaboli moi copo et puis journée leki tozo tala so to ko taper instrument te place to revendre moi musique et beka pour na échauffer biso gaga et ça est le mora bien. Donc retenez la date le dimanche 29 novembre 2020, marche de santé, les amis de Laurent Fabrice Balsomi qui polo et en a 12 000 francs congolais. Olingo Somba, numéro de téléphone et Zawana, Bega, Ngai, Tokoye Bane, Tosala, Soro, Somba Polo, trésorière Azali, na routine d'ailleurs et pas trésorière, au Sombi Polo, bio et na Canal Kin, na Wileri, Oyo Sombi Polo Nayo, pour participer à la marche de santé le 29 novembre, depuis Gare Centrale. Tina super lemba LG Rosala Laurent Fabrice Rosala marche il faut marcher non comment yo kanisi ata bato balobi tokoyaka soutenir les staff na biso. Oui, très bien. Merci déjà, merci d'avance. Alors tokomi na partir sur l'émission na biso LG ozana eloko moko na vie na yo origetaka. Ah, ça m'a passé. Ou bien au perdre et l'eau moro boye, cop moro boye, les bénis moro faïgi aux oies, ou bien faïgi au thé, quand ils s'imitent, bablo moi j'avoue. Dans le domaine où on a regretté minité, pour nous son, il n'y a pas de nzambe. Donc on a tant de pour regretter et bien les bases de attention du collab à raisonnement ma mobile. Ngai nazora taya penda ya kurizina mingi te so na ina raisonnement mingi na tina bana ngaba bikininga mo eloko na meli mo eloko na ngai embole ma ni moi albosen ba masolo pour la bana ko si charger ba problème na za eloko na regretter ta na za ka normal na za so na ina regretter na mena mo eloko na ngai ma nga possible bien sûr na problème na nga na benga pasteur na ngai papa position na za le kam moko boya opesa na toujours ba conseil yebe ka conseil musala nzambe za courage suka et là on monte à vous décourager on peut se faire courage tant on peut se faire courage mais on ne c'est normal. Très bien. Relation na ba artiste musicien ça bien sans problème c'est ça absolument sans problème na za mutabato ni na za na Laura depuis na za na Batunios na profiter un peu sa beauté na stone hein stone ça va rapprocher ya maestro
Fabregas. Tu es peu dans la maison. Ça y en a qui m'ont pas Laurent. Merci beaucoup. Alors, à l'endroit, il y a Bandero, surtout Sarana Bango, Bandero, Basala, Musalo, Sala, pour passer belé, monde entier. Na poto pe Basali, au Bauta, na Musana. Il Laurent, son a na poto bolelo. Donc, nous avons la place à offendre. Pour Baoya aux Wangai. Nous n'avons pas aux apparts. Pour Nazam Mutabat, Neba, Roussoloana, Batunioso. Donc, même Bazan et Banda Kuna, donc Nazam normal, Massonio c'est normal. Donc, nous avons belé vraiment moins autant la paix. Et là, on va prendre Bango Zali, Bandero Bazana qui ça, dans l'Afrique, Basala, Musala, et Bendeo Yosala. Té Bandero Nangani, conseil. Bandero Nangai, Zara conseil. Toi, Baga Boufana Nabaninga, tout sera bien. Tout respecter Musala, on Zamba Pessibiso. Tout respecter le domaine de Bisso. Pour ça, on côté. Munganga kuuta atiki kutuba tonga ayo simba clair obenga na luka na tika nano na simba te donc ndenge nzamba pesi biso grâce à domaine na biso toyeba ndenge ya kubomba yango toyeba ndenge ya kubatela yango neti ngai na batelaka na bomba malgré moi désordre mukezanga raté pour tous abattre pour na ko baté tous parfait na mamunyoso moi maka mukezanga raté mais eux ezapena mutuya il faut toyeba kubomba yango ozuma 10 francs. Il y a des gens qui ont été 10 heures, 11 heures, ou bien c'est ça, tout ce qui est bon. Ok, ça, on va le yengue moko, on va le bien, on va le mela, on va le parfum, on va le mela, mais tout ce qui est bon, on va système va calculer. Très bien. Merci beaucoup LG, tu as mis presque na Yasuka na émission na biso 100% star ya lelo. Na habité LG, lelo ba nini okoza nango Yasuka parce que o kanaki koloba. Na 100% star ndenge Laurent Fabrice Balsomi alandio soki oki koloba mosiko avant appeler ce mot de la fin na bambote te liloba nanga ya suka liloba suka te poto continuer par rapport à l'émission allée poto osala reste liloba suka te boya liloba lobo okimonga kufia non jamais osana bon liloba nanga suka eza penda comme tel te naza na esengo ndenge oyambi ngai naza na esengo baninga nanga nyonso bayambanga na sous région toujours nazalaka toujours na komikisa vers bango naza na esengo na bango balinganga pe nenga pe na linga bango tozana bango bien même ba patron na ngai ba chombe ba bon nazana ba tubele sino bino mo tanga ba kombo ya moi passe donc balinganga mingi nga pe nazana bango bien ba soutenir nga kaka na musala na ngai ekende liboso bango pe ba za décider to za toujours normal ozana ba tubele ya pe sambote ba dadu wana ni wala ça ba mbote c'est mais dadu wana déjà attends la petite dadu mbote quand déjà ba moni ngai ba moni pour la bureau il y a tigala kaka to le système mais les deux ans na dadu les la petite mbote ya za mukonza ba boîte donc na kata kisasa suko ngomo na za pour ma boîte le full wara dadu très bien ma partie on a l'alliance aza wana ba ramno chez za bien la petite baninga na nganyo sombote et sengo na ngai ne bo moni ngai muninga na bino nazali na kopesa na mbote liboso pa maman na ngai il y a pas de problème kayo wa chouchou moi si wa simbi masolo très bien maman bana wana za base numéro 1 OK wana intouchable donc tchengo kudi bende pinier très bien la pesi mbote na baninga na ba masudi ba pegi ba rey ba na kopesa na ba travailleur na ngai ba die ba Kennedy ba Ramazan ba Jagger Bazebele. Donc, si nous avons un Landa, on a une relief sur la tête. Ok, est-ce que le numéro de téléphone nous peut s'appeler pour nous contacter pour pas s'appeler moi bilo pour Anini, c'est quoi? Bon, le numéro de téléphone est facile 082 10 44 555 082 10 44 555 non plus ça va le numéro pour la normal il y a WhatsApp pesali il y a pas de problème 09 90 09 90 17 19 20 09 90 17 19 20 na pesi mbote pe inok petit nanga ida ngami na musala tanke directeur nanga petit inok. Merci beaucoup LG et d'ailleurs plaisir et à Rolandayo nous avons une émission 100% stars vraiment il va y marqué pour comme déjà star pour tous yeux pas battre tout dans n'importe qui l'émission la 100% star en tout cas merci beaucoup merci tout le monde très très prochainement surtout dans marche de santé
na bosango kutu baninga na ba docteur wana oui docteur Mbokoso docteur Mbokoso appelle PC docteur Mbokoso na docteur Frank oui bango nyonso na tokosala l'effort to en soutenir pour les base moko ba docteur faut bazala ouais faut bazala pour ceux qui moi mbilinga ba ebi ba Frank bazala ba Mbokoso bazala et ça la moins bien ouais merci beaucoup LG Denis Kozatuka ndemo ya bibiswawa na Flat Hotel au bon coin chez les boss Mada na PC Bambote et Bambote et Belé mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de votre émission 100% Star. J'espère que vous avez aimé et que vous avez découvert une célébrité. Mikolo, rien à dire. Asimbi, Bamakambu, et Belé, na niveau à Moamba, Awa, Penagisa, Sambobimba. Merci na Irène Iolo, maison de communication double, na route Mokali. Le salon de coiffure Aïchago, na route Mokali. Malanda Business, na rond-point Gaba, Bambote Belé. Maison Papi Cheki. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. TV. De Banza London TV avec des Bruno original.